gens partout. Elle a dit minutes. Bonsoir, bonsoir. La grand combo. Pendant 1960, combien de années donc, les gens vivants. Vous avez noté. Les gens. Oui, on va venir par les gens de Bazar. On va venir par les gens de Bazar. Puis moi, j'ai un numéro, on a bête par les gens d'affaires. Là, on est par les gens de Bazar. Si vous avez un chèque, vous avez les gens, les gens qui vont chèque. Quand tu as comment on est payé pour le moment, on est ici, pour le moment, vous avez un thème qui c'est faire et faire. Il y a des papiers bâtis que la vision. Il y a corrompu pour la corruption. Chaque moule, ils ont deux. Deux. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'Arabiso, sans microbe TV, heureux de vous savoir très nombreux de vous avoir plateau et surtout nous allons partager l'Arabiso dans Mandaka, dans Bakongo, dans Butembo, Bukavu, nous allons Arabiso. Tout le monde est Congo est encore uniformisé et les lobbies sont un plaisir que tous en a surprise et en vie. Tout le monde est des légendes parce que nous allons la des légendes. Voilà la légende. Mais l'autre nous le dos sur le 8 le grand-père Bozzi le 8 le 8 juin grand-père Bozzi Bozzi dans nous le monde est témoin invité moi surprise Aza na kasi na biso to kota na to mekato sur la règle ba fight na biso to kola to côté libino bonsoir to côté libiso la côté libino des légendes bonsoir. Les gens partout. Elle a dit minutes. Bonsoir, grand-père. Bonsoir. La grand combo. Pendant 1960, combien de années donc, les gens vivants. Vous avez noté. Pardon. Pardon. Est-ce que Dieu me bénit moi les gens? C'est ça le problème. C'est le monde qui va me donner ces noms, pas moi. C'est ça. Je ne pas dans la vie à les gens. Aina kanga zela nyonso na koleka bapanzi sango onga mwana mabeo nalandaka te ponga pe naebana lena yozala alekaka na bavoitiro ya papa botolanga basi nyonso oyo naebana na bango kasi ya mbala oyo nakanga sembo na bika mokili ya nzambe batuta tolo te emotio bisale na ba projet nazalaki te na ba projet ba projet zalaki mais mon ami ça combien 76 ba projet quand tu vas fanatique ya vie roi soleil roi Paul na lelo nino retenir oyo ngeli grand-père Bozzi na légende époque nini ya yo tala bambula ya bana musique yena nana longwete nana comme les jeunes yande est-ce que les lobes mona ya mwana ndeso de déranger pour que musique est-ce que BBC musique c'est que besoin de bagina tout zuba les jeunes o to kochana moto biso nyonso ozui wendo ozui grand calais ozui franco ozui na tamulay evoloko tout ko na jason na bango evoloko Gina vie bakombo wana nazu papa wemba pasa kufa nazu lita bembo asa lita bembo oui continue faire tout le monde yo kayo la sikola biso tout netika na kocha rimé bo pesa ka grade ya général ndeni obeti munduki te obundi te comme général esa na génération voilà tanga bila ezaki ndengwa civil mobo colonel la génération à Sikoto. La génération à Sikoto. Les jeunes bazali ta ba vieux bazawana. La génération à Sika. Oh la musique. Biso na bango nanu te. Na yo na bango nanu te. Basalani.
babebi secret musique oyo basalika rien confirmer bango bino nde bozwa sa primaire bozwa nango mpo kobelisa bato mosusu bato bazali balo 15 olwansi bavie bazokima bamanda chebwa yole yozomona tabula temaka nga lejane mais bazalaki déjà bakufa siko tala bavue bana musiki na ba 60 et combien yo olobani yo lejane bazosala carrière na bango baza babon musicien baza na temps ebele bravo et baza balégende te ozotobi légende pour na ndenge ya respect mpo babenga ye légende fasala nini quels sont les critères Marie-Paul olobaki yaza légende abinisa bato na bandako asala makambo te bazobinisa eza début tabule akomaki na age mwa mokolo bato ozobinaka nzemba tabule ti lelo vie besoin de bato bakoya na tokomi baage wana te les gens ne senga age te c'est là Marie-Paul oui mpona mpo moto akoma les gens faza na age mpona yo kalekaka na yo obotami omoni moto ya 70 ans okutani na ye obenge nani masa na yo epuis bayebe na ndolo ti lelo eza bato so bakenda vie bosi azali akufa te azali asikutosa album moko on aza légende c'est ça rappelez bozokima babenga bino non te wana bino bozwa na polémique te biso tozolinga topesa mo est-ce que bino tobenga bino lelo baconsultant ya musique motu so avandaka neti ezala lokola te badepute depute soki lokopere bakomaka depute po alia balayaka famba bamisi bavanda akomi na souci soki neti mobutu avandi wana bo petit nanga okoma ministre aza na doute mobutu mobutu avandi bacommissionnaire baza mobutu atali pecho aumena un peu bavie lokola no bavie na biso kenza kisa vie na biso nani kome nani bavie nanyo ya kemwadondo te kemwadondo vie na biso papa vie na biso nanyo vie Godard obi azalaki moto impere banda na Belgique so mobutu aye po mobutu akita asona babekidia tout service omoni mbula ye okoma mokonzi après mobutu donc ntango mobutu mpe bazala kopesa baplace wana bapeti na biso banda kala mamoso bapeti oyo namoni abima te mais abima dans 3 mois peti nanga orate mais dans 3 mois président abi ake na note na ya okomoto président sikoyo bino bozo kobimisa bavie et puis eza ndekoya honte bavie baza vivant marie bazoloba te bino bozo komisa bino biso ba Marie-Paul biso banani balégende voilà elle moko bozo manquer bavie biso oui pas balégende baguitare baza neti vie maintenant so yako fâché au salana te jina wa jina yo est fondé là il faut que faire des temps yo est bien bino mona ba vie wana azotamana vie wana tuna bango yazagi ba vie bango omona ki ache ba komo na micro aki avai na ye so tali komo les ate ayebi choral bino mona ba petit voilà le roi Pelé nous avons un grand-père au téléphone le 8 juin donc on a ba belé ba parler bosokola déjà parce que musique à génération na bino eza yango donc papa maman koto pena za la musique à calme au se souvenir qui 20 ans na yo qui 22 ans na yo 23 ans na yo ndenge banda okoloza ki 6 millions 6 rossignol wana grand-père Bozibozia bonsoir d'abord. Bonsoir. Et c'est moi d'abord à partager plateau Morona Roi Soleil. Yo yebe botu. Botu. Yo binage botu. Et ça le dit. Siko tala oyebe mote ozo benga batu mususu ba légende. Oza ventilier. Il va jouer ça. Voilà donc tu vas dire balle. Le belanga. On comme esclave à Moutouana pour rien. Le 15 lois, ma vie va au Kim. Voilà, Zola t'a bien, Ayana Mikini, Azalaka, Azaboga, pour la maison il sera trop, ouais. Moni va appeler. Parce que ceux qui les problèmes de la légende, Azana résout le baquet, Batu faut pas bien naïe. Il y a Rumi Bengati.
Marie-Paul, baza bato basali bamakambo danger na Marie-Paul na mobeto na histoire ya Marie-Paul betela biso yango ata mwana dele biso tozala na concert na vis-à-vis pero mo Marie-Paul aza akoti concert na soki abeyi bato tu bakende le roi Pelé à l'époque. Aïe, concert na biso na vis-à-vis bazobenga yo kokende te soli donc abimi ba bato bakende bato tu bakende donc lelo mpona nga na koloba aza légende donc les gens ezaka ate non azongi parce que asali bamakambo oyo etikala bahistoire nga na moni balégende wana eza lokola nini bato oyo basali histoire marqué moi eloko moko boye na époque na ye a marqué en tout cas bon nakoloba bongo et sinon mpona ngai eza plaisir à tout parce que toute première fois toza plateau moko mais asalanga surprise na anniversaire ya 70 ans ayaki ayemelinga nzembo moko toyemba tout à l'heure mais na kamwa donc mutu mpenza oyo akokoya na bulu wana ifo ezalaka mutu moko aza mutu ya mystique oza ndule les 8 oyo eza dimanche te oyo kolanda wana est-ce que lelo nini tokomona baformat ya musique ndenge komobetama koma kozala mpe na bainvité spécial est-ce que kobingisa mpe Marie-Paul neti asalaka surprise bamoni mino Marie-Paul ndenge aza wana bango baza bato ya ngai ozo comprendre baza bato ya ngai donc ye aza automatique ozo comprendre aza automatique aza automatique parce que grand-père est-ce que ça dernier concert grand-père Bluesy Bozem na beti to ba programme mosusu pesa c'est bon non concert aux porta moko concert vivre le dernier concert concert le 8 juin na Morning après wana nazo kitaki le 5 juillet nazo beta na Pointe. Après le 5 juillet le 12 juillet tozo beta na Suisse na juste na Lausanne. Après le 26 juillet tozo beta na gymnase na Maribel. Donc programme pourquoi vous prenez nous salwana pour nous salwana représenter moi kobetisa ezate ngam nazo betisa ba producteur ba kimaka mesiko bazongi d'accord bazongi ba kunto ko mobetisa yana ko betisa concert ngamo est-ce que lelo la génération oyo créa na époque belle époque oyo les bien où tu connais ouais na ba génération belle ko va traverser le roi est-ce que le tolo ba ceux qui battent les bisopés grand-père na salle mythique déjà dans une salle mythique ouais Didas allait dans la salle mystique la mythique la salle la salle de musique la mythique la histoire mais na somme pesate moni soso amena eloko ekoki na mwana moni musique eza na temps mais biso artiste congolais tozo kolinga kondima temps ya moninga te c'est ça le problème parce que temps na yo esengi temps so beta na yo na Bataclan mais yo eza na temps na yo te owelika konobeta basala minene oke obeti esimbi te bakomi kofinga yo bakomi koseka yo est ce que yo moko na motu na yo est-ce que la musique pour simba faut plein ezala to l'artiste a dégagé musique qualité ya bien non lelo biso ndenge toza boye congolais nazo biso ba congolais il faut
musique obeti plein soko obeti no plein te ato beti musique yango ndenge nini bino ko bono finga kaka parce que sikoyo nalandi soki na nini moko boye namoni o première soko piaka motu soko nani o deuxième soki nani o troisième baoluka o tokoluka quatrième mais c'est quoi ça ebangiso quatrième na banga tina kuta otuna question bakutu tina kwani wana bino bana sikoyo bana 1980 soki 90 oyebelo te te boka kana mpepe wana quand miro kwela bino okosila tozoyeba o tozala ngo tozosala yango tozoyeba film ezozala te film ezozala mais babetela histoire retena quand même retena quand même sikoyo yozo tuna makambo histoire na ye ko tuna makambo na émission ya plateau te tozozwa à te présenter plus concert na ye merci beaucoup grand-père Doto c'est la concert le 8 juin na New Morning bon ma programme aussi c'est ça le mission sont pas là asina pesi ba programme mais tout bien ça quand bana mai nyuso baya ari Paul déjà ninga za invité na ngai yaki c'est 1900 ba ya conseil komi 1900 émission moi déjà dans la surprise les allez sous-sauter et on a un mini concert programme concert à 19h à 23h30 est-ce que moi 2-3 heures on est soir Jarabino Nabino va beta na format à l'homme soir tozoro beta na nenga ghetto OK si vous maintenant to comme beta maintenant na nenga normal parce que calculer bandif sur 20h aussi à 6h à taille moko est-ce que ça non quelle énergie le to beta maintenant nenga benza o esengeli papa belé o non te bo réserver ba billet na bino grand-père yo la RP ça bino message bo réserver dans ba OEP na no ba jeune ba zui na no place te bo ki na déjà resomba côté vont habiller déjà pepele to ba pepele déjà sali ba somba donc yo pe mudoza non na bosombi te dépêche-toi parce que to commenter que 22h au télé libano zo zela ba kabelo billet ya ko kabeza te message à souka pour la batterie non c'est un message que le 8 juin na New Morning na bien ça batu surtout oyo balinga ba bonne musique quoi baya tout sepela elongo quoi mais en cambiant le bébé les a été boulot ezali voilà invité spécial dernier message na bandeko batalo roi soleil pe ba fan bazali yo za kana bani message na bandimi oyo balinga ka roi pe mais bandimi babi ke mari pour la lokola vie bosi OK bandimi ti lelo mon ba fana na ba manye ba mona musique comme nango désordre mutabunda gerte mon galo na tongo yenta comme général place wana nande beaucoup de légende obi na ba venir ba légende bazali na venir ba légende bazali puis moi na venir numéro wana ko beta ba na venir comme na légende venir na wenze ba légende bazali ti bozo ba shege ba comme na légende ba renyaki ba shege motika kombo wana pema nango ope misino ke mbona kombo wana pema nango OK ba yebi place ba benga ka mutu yebi bazela na matanga pe comment on est bano bandako saka ka docteur ba fallait to benga les gens terre nani fallait yo pour le ko ta komba fallait parce que mutu bazo yo provoquer bateau les jeunes vont bien andé pour le moment na ibisi bino ko na tebe to c'est pour le moment bo ça na mitema okita c'est fallait et faire les ba vie batike la biso na le kino wata pourquoi zo longole na place nani yo a corrompre pour ya kutuna la corruption chaque mbula ezaka 2 voilà message à ce qu'on va bataille via zobeta boya na new morning boyo kaba banzemba yoka lokole ba viva tout et puis pirma ça vient ye tarabile via ça so calculer âge a comme na ngona mutaza na ki ebembe voilà ça motema pembe na baleki Bien on va vivre son modèle. Voilà. Pour le moment, vous avez congolais, vous avez battu. 2, 3, 2, 3, 4. So bien faire.
so bengi fale o tsheba ba tuna nani na fale na faire bino mbali ba wela banini bo tuna ba mbali ba sa troisième bino ne ba ba sa troisième encore Moi, devenu un concert à Dom, les héritiers merci d'avoir le retour à Talibiso devenu donc boye belé le 8 juin tous à la bon te soutenir papa la biso grand artiste légende vivante donc le grand-père Bozi Boziana à dimanche bye bye.